lelo mibali surtout basala nzambe bakoma kolukila basi ba infraction yango te eza raison ya osa divorce na mwasi na yo mwasi na danseuse na yo te olinga te mwasi na yo lokolo mekaka mwasi mo bo libanda kamona ka yo biso ko biloka kati mwasi no pe ya ndako ye na ya bandoko binisa yo lokola kamona. Voilà, c'est ça. Il y a des gens bazaki eza bongo ben o sala ngo siko na nenga li fwenene. C'est un grand péché. Check, c'est bien moi le professeur Tournesol, le big pro, le big manager. Yabo Ezalate, Congo Winner TV, toujours level. Attention avec les sorciers et des rattemblés de Chenapan. Avec Congo Winner TV, level. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bienvenue dans cette émission Tout le Mélanion soit avec Nadia GB. Mesdames et messieurs, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission Tout le Mélanion soit avec Nadia GB. Mbote bonjour à tous les fidèles abonnés de Congo Winner TV. Mbote bonjour à tous ceux qui me connaissent. S'il vous plaît, continuez de vous abonner massivement sur Congo Winner TV. Vous ne serez jamais déçus. Là, je fais des gros coucous à la Cléopâtre Sarah Kabounji. Mbote bonjour à toi. Mbote bonjour à tous ceux qui me connaissent. Bijou Chako, merci pour ton assistance. Aujourd'hui dans mon émission, nous voulons un peu parler du lit conjugal. On va parler du lit conjugal parce que il y a certaines personnes m'ont appelé qui m'ont dit que voilà Nadia, est-ce que les hommes de Dieu bozo accusé bango kaka bazo salamabe, bazo tromper, bazo tricher, est-ce que basi na bango bazo satisfaire bango na bandaku? Est-ce que bazo sala o ba parents mibel na bango bazo linga na kati ya ndaku? Est-ce que bazo sepelisa bango na cuisine, bazo sepelisa bango na mbetu makambo ezalaki moi ebele? Vous m'avez posé tant de questions, alors je vous avais dit si vous m'aimez vraiment venez sur Congo Winner TV, vous allez écouter ce que je vais parler aujourd'hui avec Papa Gimbo Maki, aussi l'un des confrères journalistes. Il est caméraman, réalisateur, monteur. Il est aussi homme de Dieu. Avec lui, tout le mec un peu comme il solo, il y a Yandaku, il y a lit conjugal, pasteur, baso trompé basi na bango, pasteur belé na solo na bango lobayi, lit conjugal ezamabe. Alors, Papa Gimbo, bonjour. Bonjour Nadia GB, babi molaksa zalaka moko merci na babodonyo sur la chaîne parce que le bozunga sika Congo Winner TV babi bino boza na Congo boasu na Winner na bino donc boza vraiment toko sumakasi un grand merci na bato to basepelanga balelanga fort bato to abokelanga ba faire na Canada na Brazza miko na zuma ba partenaire mo na Brazza merci beaucoup na maman Rachel boza wana ibele merci na Gédéon, merci na Josué, Bozara toujours bébé. Yali passe en États-Unis, merci beaucoup. Donc il n'y a pas de bêta bêta comme surtout bêta comme son dengue zalaka na ensemble. Donc merci na mon bébé que j'ai beaucoup bébé Israël, mon le temps à Boutamaka pour voter maman Elongwa. Alors merci Papa Guy Moma. Papa Guy tolungi to beta les solo ya lit conjugal ya ndaku. Tant de divorce et zo salema surtout et pas basal nanzambe. Et je essayais un peu d'en parler avec tant de personnes. D'ailleurs, hier, tout ça qui n'a eu, tout bêta qui paie ma solo quelque part. Bah, tu belé, bazo se plaindre. Pour nani ni basal nanzambe, divorce et comico salama trop. Basal nanzambe, tout ça qui n'a pas eu, si que voilà, Nadia, basi na biso, banda ba yebi ke, to zalara ba pasteur, to sambe la ka, to yeba yesu, to yamba yesu, comme on côté pour mobiki. Mais babo sana ke to bala yesu te, okobimana tongo, ozongi okuti mbetu eza kaka salite. Moi si azuito abongisa mbetuté liputa o tikaki na ngona tongo yango liputa na ngona nzoto siko yo tongo tem na cher o mwa da ba filo kwa banada jebe balata kitoko makaze ozobona ba fina balabala kin ba fi ba koma propre par là toi tu peux dire quoi? Je be soki divorce le Moussa Nzamba wana lobaki wana merci beaucoup bien un peu parler mais ceux qui ba divorce c'est ça la mesa ka te pour na moi na salité non ah bon oui GB ngana robo ya mwasi na nga te pour sa salité toko kabona été pour la tagili puta na tongo na pour attendre on est na écoute non eloko nyonso ba dikela ngo mutu ba expliquer ngo mutu mwasi kozala bien kitoko makasi pe mobali mutu osake mwasi na zala bien pe mwasi pe asala ke mobali pa sala zala bien. Tu vois, donc ngana ko uta boulot la poko na zongi na kutu mwasi na nga na liputa nsu na tikele il faut na tuna occasion de ce que na kuto kaboye franc. Oui, et il faut na tuna ngana bimaki na tikyo na kizoba zoba
nazongi suna kutuko na même liputa il faut na tout nos questions eloko nini occasion nini pousser yo ozala kaka boyi. Tu vois, si on a poussé occasion normal, je n'a pas ce qui était dans la faille, c'est normal. Et c'est l'ambanaï. place okende te fafanda kana liputo ya tongo po bolala ki nango na mbeto oyebi ba système elekaki kuna siko ndeni ya ko continue ko sala kaka na mais baso balala maputa wana ba basakala basi bizo la suna maputa te mo balala mutakala to ke na bien parce que to ajebe moi si faut la ni pour qui to mat na butu bo sa mutakala parce que na butu bo sala ki pala ki njonjambi na butu wana oh jésus na butu bo kita bo mata bo sala ki pala ki njonjambi parce que bo bala na officiellement sur bani kola na ba maputa wana tout ça oza sous moi ça balati moi ça li bala na butu la mutakala ou soit robe de nuit ou eza moi transparent moi ça là dans la patoa jean moi je la mutakala ou robe de nuit ou ya pété ceux qui font des l'équipe pas mati j'ai bien et là moi ça kola nango siko so moi sinon wana la na les puta ton écouter na yango et même abino na divorce té ba divorce lelo jebe comment préparer pa mibali surtout ba sala nzambe wana papa ki mosala nzambe wana loba ina ngabi na pesi conseil pour ngabe na poser qui même question na ebisi est-ce que est vraiment important au boya moi si parce qu'elle est sale tu peux aussi l'orienter que voilà na lingi mais na lingi okoma à ma manière que tu changes ta façon de voir des choses. Alobi Nadia na lobby so lobby lelo kutia na liputa so lobby lobo kutia na liputa so lobby donc je suis fatigué et on a il faut merci na vie dans l'une ba forme donc mikolo ba bitembete les samedi to beta déjà dans la visionnaire to kanga samedi le 28 c'est tombé manda chateau beta wana to zala wana jebe lelo mibali surtout ba sala nzambe ba koma ko lukila ba sa ba infraction surtout biso ba serviteur de Dieu ba koma ko lukila ba si ba infraction pourquoi parce que abouaka ki déjà ngunda quelque part tout est bien abouaki ngunda quelque part a senti d'akuna ba répondre yé pas moi si oza mbwete ba chose na tonga sur la 3 fois 4 fois abouaka makana talon na kabelo je comprends a comprendre que awada mambesimbi o ya palin anoko luke ba de tout moyen ba résoudre ya kala a rozong sidangoyi moi si nyonso na ndako libala jebe pas à la bien fo mbalo sala ye bien kosala ya mbetu te kosala ye bien nini alataka mais nyonso tout ça fait partie ya kosala malgré ça to koma mais propriété na ya teni pe compte va to koma na sexualité et sa matière bon na pese ni matière tu vois moi si as a flair il faut yo oyeba ko roser moi c'est ça kabelo te te la tango tia yango pona opportunité mais ke bana victoire je comprends GB la ta pona propriété mais ke bana victoire parce que to yeba bino basuki na bino na ba mukoko na bino ka na victoire surtout comme na victoire ba beni yo periki ndeto yeba ga zaka kovo zaka na suka boy koto suki ba diota ne pas te comprendre na bino mais arrêtez boy aux AGB tobo ya ba petit na bisote basi na bisote comme pour la salité ça l'effort moi si tsazawana pour comme ndenge ozo envier sur Rachel mais ça là ya comme quoi Rachel c'est ça yum to sala yi pour ngai na ngana za moi faut boire comme na miniji on a sepela na Rachel ndata munoko comme talinga pesa bisou ki kaji alobaka moi bien moi mangala ni on est sala bien yonde mo balo osake moi ça akoma na guna yo so inga moi sona ta miniji yo mo kene lukile miniji pour pesier ota suka ola tate mais yozo yibisa moi ça la pauvre au ça ile ba bloc pesa basi propreté je comprends ozoba moi sinanga alaka liputa mo mais Lucas que loko lingaza non pas la bien tant yo sele ngote so yebisa ngai oyo koute soin ndengeni. Mais papa Guy wana lobi magamba soin Yves Ngoma mon ami je te salue déjà voilà mon ami na kamana nanga tongo makasi alors papa Guy pasteur Moussou Alobaki nanga hier quand on était à Lobi Nadia, tu es avec une femme au lit. Tu es avec une femme au lit et en fait
quel terme que je peux utiliser comme ça, les abonnés de Congo Winner, vous allez vraiment m'excuser. Il a dit que tu vois, la femme ne sait pas s'exercer au lit. Tu vois, avec une femme, tu vois, une femme doit avoir une manière là, une façon. Tu vois la façon dont je suis en train de parler. La façon dont je suis en train de parler, ça explique que je suis une femme. Mais tu es avec une femme au lit, elle ne sait pas danser. Donc moi si Azali Baya a yebite que Ange Binaka, moi si elle ne sait pas danser au fait au lit. GB yango eza raison ya osa divorce na moi sinayo. Moi je n'ai pas dansé sinayo. Oh là là. Oh. Mais si. Écoute-moi d'abord. Non. GB. Moi si excusez, j'ai là. Malgré ça, non, GB c'est là. Malgré ça. Kolingate mwasi na yo lokolo mekaka mwasi mo boli banda kamona ka yo biso ko biloka kati mwasi no pe ya ndako ye na ya bandoko binisa yo lokola kamolango. Non mais il n'a pas dit ça mais que la femme danser quand même au lit, la femme ne peut pas rester. C'est comme si elle quel terme que je peux utiliser comme ça? La femme ne peut pas être là au lit comme c'est ça que yango ça divorce na mwasi na yo. Pour un rapport sexuel, Oza Moubali Mabe. Il n'est pas satisfait au fait. Nada merci, Azam Moubali Mabe, PD Nada merci, Azam Moubali Mabe. Rapport sexuel, ça c'est pour ça Moubali na yo. Pour un rapport sexuel, lorsqu'on a posé un Oza Boy na Mbetu donc binaka na osa musique, yope izela. Yope Moubali, ça la caille bien, pour pas ça la caille bien. Tant yo ça no moi sinon bien, tu as bien ndengeni. Mais il a dit que il a dit ceci. Tu vois, l'homme là en question, il a dit ceci que j'ai appris à ma femme comment faire quelque chose au lit. J'ai appris à ma femme que tu ne peux pas rester là au lit. C'est comme si osa et bembe. Il faut quand même tu dois faire vivre l'homme. Tu dois faire vivre l'homme, mais ils ne sont pas ça. Yango te eza sujet ya séparation to loba. Beaucoup ça divorce te na ndako libala na yo pourquoi parce que moi si ayebi couper so babaka mula ngutozo linga wana kasi zo mama tala mwana. Oh. Non mais attends, tu as dit quoi? Zo mama tala mwana. Oh, ce qui au moni moi si monsieur aza unique mana ba position na ayebi ki ako satisfait. Écoutez-moi GB. Ba position mususu na mbetu ezalaka péché devant Dieu. Ah bon? Oui. Comme laquelle? Expliquez-nous. Oh, moi c'est nos commissaires cheval. Au bétabilo rasima. C'est un grand péché devant Dieu. Non, tu peux donner les dos mais tout en entrant là où Nzambe a tinda basalango. Tu peux donner les dos comme ça. Tout en entrant là où Dieu nous a ordonné de le faire. Yoka. Ils ont une position où ils sont normales. Non, papa, ils ont une place où tu dois expliquer quand même. Tu as dit que la femme ne peut pas donner le dos. Mais la femme peut te donner le dos tout en faisant... C'est bon? Non, attends. Tu me bien. Là, tu ne me comprends pas. Je dis ceci. Yoka. Tu peux donner le dos comme ça. Tu donnes le dos, mais... L'homme est toujours... Non, mais attends. Attends, je vais t'expliquer. Ouais. Je peux quand même expliquer. Je cherche un terme là qui n'est pas trop vulgaire. Je dis ceci. Quand tu es avec la femme au lit, d'accord? La femme, l'homme pénètre à l'endroit où Dieu nous a ordonné de le faire. D'accord? Mobali. Là où Dieu nous a ordonné. Voilà. Mais maintenant, la femme aussi, l'homme aussi peut dire à la femme, tu tournes le dos, mais tout en pénétrant là où Dieu nous a ordonné. Voilà, c'est ça. Il y a des gens, bazaki, ils ont bon, mais au salango suko na nenga les fouenene. C'est un grand péché. Ah, ok. Oui, yango wana pesi naza. So ok na ngo ekena pesi ba salela ndenge pesi ba créer lango eke normal. Yuko au salango esika bano yo bazoliaka ya nini? Esika mna oyo ya Dubai. Mabeti. Kose lango konate, ça il esika ba créer lango mais kose lango esika ya Dubai te. C'est un grand péché. Tu vois, parce que les gens na soki ngajebe na divorce na yo pour na rapport sexuel ça ba raison c'est kinga mona ndoko pousser lo yo. Et ça bon côté Luka Ostala rapport sexuel ça bitumba te.
okei omeli bankoro bantembe banini osala lelo ka pecho soka ça te fait nga bête na obengana ite rapport sexuel ezalaka harmonie ngano to solo là c'est eza esprit jebe elo omoki so moral nous a bien te na traumatiser na bankamo boye na sengo na poko osala ngo bien te na soko osala ngo osala ka po ya lobi na sala mais en réalité des choses na goût au pesa les meilleurs te parce que c'est loco deux personnes to yoka to solo allez non tiens tout ça bo sengani mais ça va jo muso mona afanda fandi yana sans tendresse sans aspect maintenant kuna oh olungo moi si kala so comme dolongo la grenade tcha beta je t'ai dit jebe wana mwasi na yo na mbetu mais o kushine comme si mutu mo obina o lelo penda ko sentir pecho faye bangane na zalaka non bon ça le loko ko ça te faire domi balé yo yoka bien ye pa yoka bien ko sala ngote ke non na tumbaye soko tumbe lelo pete ba biloko so ba mela ba na mele bo mama kufa po mériter na nini ise kitoko te. Alors, Papa Guy, je pense que tout comme vraiment Nasuka élément Nabiso. Alors, tu peux dire quoi pour ces hommes-là, surtout beaucoup plus Batubazo que l'église. Oh, tout le temps, je suis à l'église. Il y a des choses qui ne tiennent pas trop dans leur foyer, dans leur harmonie, comme ça, quelque chose comme ça. Tu peux dire quoi, un conseil pour vous, les hommes, surtout beaucoup plus Maramone Zozalaming et pas Mibali, Mbebazo Akize, Basimo Ebele. Tu peux dire quoi par rapport à ça? Jebe, Bolingo Satana, na Bolingo Nzambe Zate. Bolingo ezalaka moko mezebele okopani bolingo moko te eza mupaka no na passé te ezaka bolingo soki yo musala nzambe o satisfaire moi si na ote na ba besoin na ba posa na ye moi ça mutu pa ko sa déclaration ya ena ba passer mususu soka mami yo lingala mais remarquer azo mama moi si lingala mais na église azo berger ba pate non moi si no pas za pate no na kati église tako zo pesa o pesa nourriture malamu et pas bandimi wana pesa pe pa mwasi na yo mais na kata ndako okoma da mobutu na église kuno okoma fati moloba mo yelengi maloba mo sukali mais na ndako no kono so mwasi bika kambangano na yina ba o mabongo donc yo pa no mwasi sa un mois ko bati yo pa no mwasi to ka dendo o ta mwasi ko liboka o ta mwasi ko poka likono o ta mwasi ko ndunda jebe alors moi si okola poka liko na lokola ndunda sala sauce OK moi si azawana faut ko bexeye debozaka bojebe so na boka lo ya bien te au perdre oui il faut na boka ya bien pour ça la jeba za la bien au monde ba monsieur ça je mon ozaboy oui mon ozaboy jebe okoko bana mbali yeba ke mobali wana zo zela mona okutuki bah so eza ngate tanda komi mais soka moza ka mbwete mafuta boya jebe mutema pour ça sandulo mutema tu vois donc pour moi si azala bien na ba qualité soit bien il faut ngande na sala yo à l'aise il faut ngana ko sa ba besoin na yo il faut ngana nourrir yo na ba qualité na biso so nga ilo no sa divorce na moi sinanga pona likamu moko boye GBC que na kanango déjà banda kala le coup moi l'élévation et succès moi pas te comme kota na mo likamu moi sa niveau na te non merci beaucoup papa. Excusez GB bato ebele le lo za kana mbongo te faut rien toucher ata differente le lo ndamba sele ngola matina ko mo likamu moi sa classe nanga mais oyo za na ça fait effort akoma pe na classe yo lingela c'est ça c'est très important mais jusqu'au lingi ozwa yé obwaki okenunga oyo assisi classe na luvanum n'importe quoi le papa ta poto n'importe quoi. Merci beaucoup papa Gimbo alors to komi vraiment na suka quelques dédicaces pour to komi vraiment na suka émission. Merci na bato nyoso balinga ngai merci na maman abotanga maman Bena merci na Natacha Boyoto la fille du premier chef Zambe na nga Natacha Boyoto apesa bakao pesa bato merci na bato tout bosepela na nga mikolo yo nyo remarqué na fandaki marambo efandi tozongi marambo ezongi oluki rando nanga ozwa rando mikolo ezabo nga na pasteur ba excuse na pasteur obeti to beti na pasteur de excuse te obeti to beti merci na Josué merci na yali passe aux États-Unis merci na ba partenaire na ngabo sala to sala esanga bien merci na Maria Fina balobi
mutu oyo afina dollar afina kwanza afina donc yeso ko senga pesi mama motema boboto merci no merci na ya nana efie ya nana bino osabe monsieur be na bwa côté yango nzamba pambolo merci na Adida Lumumba un grand caméraman mdatika caméra na défaut merci na Rachel Simba caméra sur les soki azela ça na nini Rachel na éviter merci ba tout benga boyamba nga l'émission la fongoli porte mukeka pour 4 personnes le reste c'est boyaté. Merci beaucoup. Alors, Papa Guy, je te dis merci. À chaque fois que dans un besoin, tu réponds toujours présent. Je te dis merci beaucoup. Merci à ma famille. Merci à Bijou Chako pour l'assistance. Bijou Chako, moi, c'est Mbinga. Merci beaucoup à toi. Et merci à Constant Mayasi, le grand Kissimbi. Merci beaucoup à toi. Et donc, c'est Samantha, maman, vous aime beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, Nadia GB, la femme, selon Jésus-Christ. Je vous dis au revoir. Check, c'est bien moi le professeur Tournesol, le Big Pro, le Big Manager. Yabo Ezalate, Congo Winner TV, toujours level. Attention avec les sorciers et des rattemplés de Chenapan. Avec Congo Winner TV, level. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.